Est-ce que le problème a peine qui nous donne la famille là-bas? Qui nous donne ba acte oyo Peniel a posaki. Wana penza na ba terme ya délivrance to bengango envoûtement ya kindoki ya famille na bango. Nandeni taki yo mosala nzambe boye moi sino bando leka ndo dévoiler msusu yo moko makana yo sima mukongo moko zalaka boye ndako noki pakate oza ndumba osalaka bolinga basi olinga kutobima na ndeko esalo ndeni Moïse Mbie, le pasteur, ne peut jamais être le pasteur de Mike Kalambaye. Son père spirituel. Oncle Peniel, qui n'a aucun la Mike Kalambaye, j'avais fait le droit de réponse. Nayoka comme pasteur. Donc je ne peux jamais koboya yango parce que vocation pastorale ezaka mutu ayoki ndenge nzamba bengi. Soka za yango te koyeba na nkaka. Et puis les propos qu'avait tenu la dame cette époque-là, n'a répondra qui payait. Et puis n'a pas ce qui peut conseil par rapport à libala na bango na onyo se lekana kiwana. Et ça, en début, on a qualifié Malamoko. Qui nous a outé dans le pan bango à Ebaïté. Et puis, na ba mvutumo ezotungi saye ya suka mari de nuit azumi koloana azoka moto nangate nda tindi asama kambwana. Merci beaucoup na bande ko nyonso ba occasion kolanda émission na biso na 3W Congo France. Merci ba partenaire nyonso ba soutenir na biso. Merci na mon boss Monsieur Didi Pumbo zote la biso na musika. Merci na Florimus na Stockholm mon VVMA wa sur la très kitoko. Merci na cadeau, merci na Koli et comme ezala nde boye omona ki vers sur la na leki na ye batambongo ba sur la boya respect na batambongo mon Florimus. Merci les sous na mama Melinze Mamotema tous pepele ya mbeto le mauvais Charlie Ben na Lille na Kubo Santé mama Chantal Francine, mon frère John na kata free décide via sur la nanga pe bien pe so moté na musika Arlette Bonanza ba Bonanza lolo zana pasteur Chibem boy pasteur Chibem to mika sur la ni ma analyse par rapport ya makamnyo sur les can internet mamba ba pasteur mamba politique mamnyo so o nyonso singa gato so na pasteur Chibem to simba ngo pasteur Chibem bonne santé. Oui, santé ça va très bien artiste Mouna, ça va. Internet par rapport à moko au émission internet par rapport à ça matin internet au sentir on dit ouais ça va réaction zali le quoi on a bandi ba direct sur Facebook apôtre Chibem Chibango sur Facebook ba intercession zali ba enseignement zali tant on a bandi visibilité zaki muke meti tant on a aussi ça hier na monique et Mathieu Zaka Likambuya batumsusu bayebi amsu bayebi te mais tant bazo partager ça li que batu ebele pina bayebi et puis ça va de 2 jours na chez moi repos j'ai beaucoup travaillé pendant 10 jours et zala bana msusu yangai dans la foi ils vont travailler le prophète Nathan Boyeka va travailler pasteur Kevin va travailler prophète Gustave ils vont travailler. Merci pasteur Chibem pasteur Chibem tout le monde déjà 15 jours on tozo kemba on tozo kokambiso ba te belé bando là mais 15 jours déjà bozo se préparer ndenge par rapport aux onks église to nous aura maté andeza yika liboso nzamba lingi bino nzambozela nzamba ko pambola bino to kozwa maté attendre la fin toté à maté à nyonso mais on doit d'abord commencer ça c'est pas que Dieu m'a dit hein, c'est pas que Dieu m'a dit mais na lecture personnelle nangai to moni batu ebele bakufi na mabala ngo batikango na mituka ngo batikango na mapango ngo batikango un exemple à passant ko tongata immeuble ya 8 niveaux o tche ba garde na porte même ko lo kufa so kwenet na temps bando ko uta na malili veranda kuto kota te mbala moko nouvelle cité Malamo Kitambo, c'est-à-dire, nous les hommes de Dieu, par rapport à Makoumi à Nzambe, moi j'ai compris que cette pandémie à Covid-19
ezali moko ya basine ezotalisa koya Yesu Masia. C'est-à-dire nous devons prendre conscience, nous les hommes de Dieu, tout est qui t'a embellé, okopambama, okobala, to komi na tango esengeli to rappeler batu ke lo les ali. To rappeler batu ke tkam ke Yesoya. To yebisa batu ba bongo la mitema dans le vrai. To yebisa batu ba mikabe pa na nzambe parce qu'on a compris que mokili epesa nango elogote. Zomona. Mokili nzambe arete bele. Soki mutu motema na ye ebongisami e azozela nzambe. To boye ya mwana nzambe. Artiste muna nyonso eza na mokili. Bible lobi nzambe opesa no kwa matabisi. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste, vous les aurez par sur quoi? C'est-à-dire, et le Kwaliboso, ce message, tant qu'on va évangile Yaki, dans les années 70, 71, Matati, Lelo, on remarquait que même Bisso Maté, ça que tout bon la mité manaba 81 wana, et ça qui bon la mité maye sozoya. Ça faisait peur aux gens. Et les personnes bane komi bongisa hein komi kotambo na ko banga nzambe na basali na batuno sur l'église mais lelo sotali batem la majorité batem o toujours pesa ça ko pambama prospérité bona bona or biloko on a diable pas pesa et loko ali boso sokot na ba loge ba présenter au matériel ba présenter ba mbongo ba présenter au succès. Mais l'église et local bosse vous présenter ba tout Christ na royaume. Yé moko na ministère terrestre na yé abandon ba noté répentez-vous le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Il a prêché un message il a préparé ba tout na royaume dans l'entretemps à sa délivrance. Dans l'entretemps à obi ki sabato. Dans l'entretemps à olé sabato. Ça dit tous les messages et ça m'a bêté. Mais il faut qu'il y ait quand même un message qui doit primer. Il faut zonga trop. Que Yesu Masia Zoua, artiste mouna mouta kosote, pandémie oyo et bouleversé ba donné à monde. Ba programme ya monde, na ya batu, ya individu, na ya yo na nga. Alors il faut tous à la conscience. On ne doit pas commencer seulement batu ba ebo net on dirait batmo bazo comprendre même bazonga nyonso na église yango ekomate église ezongi mo bomozwaka batu ndambo tomona tolembi na tizo za kosambela tete baoya bana posa nzambe makasi baoya pena et je suis sûr culte liboso ya le 16 so pena osambelaka to yo to landa biso ake na poto na kisasa sir mbala monde si na ebi yana ro basuko na banyo so bana biso ndeza wana. Ce pena net na pote ba si ba déconfinaki. Si tu jusque-là tu n'es jamais parti à l'église, tu as commis une grosse erreur et une grande bêtise. Na zone na ki sasa nde ba déconfiné, ceux qui pena ouvert nanda ko une église té. Est-ce que l'église ne peut ozong? Nazo prier. Nazo prier. Ou l'église msunde te ozonga. Té zo, l'église tu ezonga. Wana za rumeur to ko négligeant té. Mais je ne pense pas que le chef de l'État actuel qui est chrétien, il sera en paix sur l'église Moussou et Zongité. Tout cela bien. 18 ans, Oyo, Papa Nabiso, Kabila, Akambi Mboka, l'église on se zaki. Et déranger Mboka Nanine. L'autre. Parce que quand on a 2 ans, on sur l'église, non, soit allé. Mboka Koué. Ça, c'est. Ça sont. Même en tant que ministère public. Si vous réfléchir, nous allons vite comprendre que la moto et la prière et les déranger la loge nabino. C'est-à-dire laisser les églises de Dieu calmes. À cette église à 3 personnes. Sans document ou pas document, sans un document. Vous convoquer de façon que à soit document. Pas document, Pas document. Merci Pasteur Chibert, tout ce qui est nabiso par rapport au fungola entre parenthèses pour tout côté ce qu'on est maman émission au mato yamba qui Pasteur Chibert na ba te belé bazona so Pasteur Chibert yo croya kavema Mike Kalamba est qui pasteur. Oui, je crois Mike comme serviteur de Dieu. Qui pasteur to moyembi. Asa pasteur pas en église. C'est ce que moi je sais. C'est oui ba quel bosuna nini. Moyembi. Après na yoka comme pasteur. Donc je peux jamais boya yango parce que
vocation pastorale ezaka mutu ayoki ndenge nzambe abengi soka za yango te koyebana nkaka oyebaki église ando sambela nayebaki ye na prie à Bethel. Papa ne molimo Michael nani, papa ne molimo tobenga nani, pasteur Mbi. Mbi na Moïse. Non. Ba on ba sambela banda kala depuis série ya papa. Na ba Thomas Lokofe. Depuis na ba Mbi bazali ba mi ba oyema na ba chorale et tout. Donc Moïse Mbi le pasteur ne peut jamais être le pasteur de Michael Ambaye. Donc, on rappelle un ministère, nous, un jour, pour bien ça a été à toi à quoi. Mais ça, nous sommes en bien, c'était pas. T'as quoi, ayemba, toi, t'es. Nous sommes balés. Nous sommes balés, ça pose un problème. Parce qu'il est pasteur. Oui, pas de marié. Bon, eh bien, Balara Soko Péniel, si c'est Péniel, parce que je me rappelle, Bakot Saranga na image, la vidéo, comme oncle Péniel. J'avais fait le droit de réponse et puis les propos qu'avait tenus la dame cette époque-là n'a répondu qui payait et puis n'a pas ce qui est conseil par rapport à l'ibala na bango na union sur les kanakiwana. So moi ça musala nzambe moto moi si ya chantre moko to mise mo kayembela nzambe aleki na TV par rapport ko critiquer msu mamna bonga ndako to mamna bonga foyer aleki na TV abandi ko dévoiler ba secret mbani sala bino ndeni teke musala nzambe et ça la bisu ndeni na ndeni taki yo musala nzambe boye moi sino bando leka ndo dévoiler msu suyu moko magana yo sima mukongo moko zalaka boye ndako noki pakate ozandumba osalaka bolinga kabasi olinga kutobi manande ko esalo ndeni wana mwasi nanga sunta lo bango na TV eza na debiloko na ko qualifier mbala moko kindoki auta ina ngopa bango ga ebaite et puis na ba mvutumo ezotungisa ye ya suka Marie de nuit azumi koloana azoka moto na ngate nda tindi asa makambo wana. Est-ce que le problème a Péniel kindokiza na famille na bango? Kindokiza ba famille tout. Yo lobi ka ce que moni moi c'est déjà le babon on sait que tant on précise. Non, Péniel lo babongo. Na lobi tant ando le attends na bi mo na memi on abi ce que moi sina le ka lobi bongo to mona ko moi sina yo ce que to moni ko ya na zongi si ce que to mona ka Péniel yo talaka ngo. Olobaka nini wa kindokina famille to ezali ye moko. Je veux répondre. Ba acte oyo Péniel a posaki wana penza na ba terme ya délivrance to bengango envoûtement ya kindoki ya famille na bango. Pourquoi? Attends, omoni mobali so abalio ba manyoso bolanda ngai hein ba mama nyonso ba jeune sœur na ba mama o ba bali na bo babali te na zuba o babali maram na ba o babali esunga ba ona babali te ba simba conseil na kati mukili basi bazebele artiste muna choix na ekwe na mwasi moko abi na bala ne crois pas que l'équipe basi tu ya kisasa pona mutu oyo andemi ko pesa mbongo pa na bino yenda omona ki l'équipe basi na kisasa to na mukili nous tonga la d'intérêt kolana ma kota kuna mondo ata ma intérêt wana ko ibale bele ba mola d'intérêt surtout ba artiste mingo ba yembela nzambe ba artiste ba yembela mokili batala moi si selon pana bango ningi bazana mbongo. Donc lokola yo posa ka artiste nga lobi ngate na nga ine na zabu na ganya na ndenge na nga na na artiste ndenge wana sko tinga nga sko ngande na sala mwasi na nga na banda nde na yo lo posa nda sko na mas camarade non pe na kamana moi j'ai beaucoup des amis non ah oui Jibem Piana il est Moulouba et pas na biso baluba en général babiloko wana oluka Olanda moi si pour intérêt chez nous ça n'existe pas si un cassin comme ça il est maudit alors le point mes abonnés moi si soki abandi koloba bongo nenge Péniel alobaki la fois passée je vous dis la vérité à Salaki erreur moko je fixe bien la caméra à Salaki erreur moko grave et je suis sûr
que eza ba mvutuma ya bondoki ya famille côté ya botata na ye to côté bo mama na ye nde lingeli na libala te. Attends, il n'y a pas un homme idéal sur cette terre des vivants. Et aussi, il n'y a pas une femme idéale. Artiste Mouna, bisonyon sozo mono yo. Malam kutu oye baba faiblesse ya mbali na yo. Comme nous sommes de chrétiens, moi si alukaka kozongisa mobali na ye na bonne marche mona ndaku na makamba kofinga kotonga kobeta lisoli banda te. Moi si solingi mobali na yo, ma pasteur, ma prophétesse, moi ça me sali en nzamba ta intercession. Soy mobali no sana berero o kindumba o bona. La seule façon ya kozongisa ye po misala ne sila, ce n'est pas d'aller parler de ses faiblesses, c'est pas watu mususu. Zonga na chambre, bien que ça fait mal. Zonga na chambre, fukama bonde la nzambe. La Bible nous a fait voir tangu Sarah, servante naye, le nom m'échappe, servante ya Sarah, oh maman Ismaël, Agar. Tangu Agar, abandi kolakisa Sarah ke ya zui zemi, Sarah botarate, abandi ba mitu makasi. La Bible dit Sarah a parlé avec Abraham. Que tala mwasi oyo ngamut na pia kiwe na kop. Pour ki kop ya Sarah. Sarah binga na zo bota te. Nzamba la kai biso me esimba te umeli. Zouano boy na nga oyo. Boy a zemi abani ko manque maîtresse. Sarah na kolelela nzambe pe mobali na ye. Mobali abina obengane neli azana mwana. Dieu, créateur de l'univers, a intervenir pour Abraham. Fais ce que ta femme te demande de faire. Chasse Agar et l'enfant. Ce n'est pas lui l'enfant de la promesse, mais avec Agar Mobange Oyo, je te donnerai l'enfant que je t'avais promis. Pour dire quoi? Une bonne femme qui a l'esprit de Dieu, qui accepte d'épouser artiste musicien, ezale ya mukili, ezale ya nzambe, andimi kobala pasteur o azana bato ata église ya 1000 membres, ata 3 membres. Nazoyebisa yo soki mobali na yo azosala ba mabe, yo zokende kobeta ngo na monde. Yeba ke eza penda kindo ezotungisa yo yo sala makambwana et encore baboti bana mibale. Et soit quoi? Que soit c'est fort, mais j'avais beaucoup regretté pour un comportement envoûté à Nengoan. Ce sont des comportements envoûtés. Est-ce que quand tu as balana, tout le monde a battu ba parrain wana, battu bateau, batalanela bango pour nem susu kameko bimamo sala. Tout wana oya sala kana, ba parrain na bango balobaka nini? To tangu mambo elekaki, ba vandisaka bango te bandote ya kozonga lisusu te talabwe. To Mike Kalamba lobaka ngane tikita tata. Te Mike Kalamba loba bongote. Mike Kalamba, au moni dossier à Mike Kalamba ina Peniel. Le roi zongi rebondir le je sais pas pourquoi. Le problème est ça. Le problème est anine. Kolanda histoire ango, ce n'est pas le frère Mike Kalamba qui avait commencé. Si Mike Kalamba faisait des bêtises, des choses qui ne plaisaient pas à sa femme, ce n'est pas lui-même qui est allé s'exposer par rapport à c'est la femme, moi Sindé. Baeko sala émission na batwe belé ale abandi koloba mabe ya mobali. Yona tunika c'est ba o ba sala pembe na ba on ba sala musala ni. En tout cas, ça sera mieux otuna yé Peniel na pasteur Mike. Osuna tunika na bona tuna yé na pasteur Nabike pasteur Chibem tozaki sur quoi parrain na bango. Okolo bananani on va tant monique émission par Peniel à sali. Poison le sous-soutenir la question na yo tuna pour Moi je pense, je ne suis pas sûr que à contacter même parrain. Je pense pas. Même ceux qui a contacté qui parrain
ba parrain ba qui jamais ko pc idéana pas souvent ça ko panzande vie à mutu so parrain ba moni première émission deuxième émission troisième bazo lo belote mais ba ko nini déjà yo so obuaki déjà libanda to banini ouais bi kaza ba tumso ba e na basim so ba okate obenge pene se tala keli vie ezabo moni o wana mobali na yo moi si atosa mobali o mbala lobi no sala salango lelo yo se plaindre lobi ya se plaindre ah mama bon le roi biso za mikolo tondimi to parrainer bino so to pesa conseil mobali no za ko se plaindre na boy olingo kate to sa to netinga na tikio ara lembi nga parrain na tikio kutu yo so ba ko lemba nga na lima mbo lemba te nga na tikio ça dit non loba na nga lisusu te attends si tu m'as pris parrain ça dit tu m'as considéré au monique je peux vous apporter quelque chose si mon ngai parrain na so solana yo ma fille regarde l'homme malgré les bêtises de l'homme il est chef de la maison chef de la femme kobanda mokili ezali timgo yeso akoya est-ce que ipele l'autre bango mibali ne baza bongo na basa divorce te moko na bango so abali moko akofunda pe moninga te moi j'avais compris une chose na dossier ezalaki liboso na lansaki message moko na Peniel tant ba kotsenga na dossier na bango lokwa ngai ba bloka internet na ebite so na na kotsenga pour soki lokwa na zakape moi na batu nanga moi mingi na mukili ale ba kotinga na sutuka na moko moko image nga na katikati Peniel na Mike bache photo bache fond sonore ngai oncle Peniel na opkane la Mike soka che makolo na États-Unis na ko lak sende ni potezaka na yoki yango bana na nga église baza na poto na bana nga bilochiko baza na poto batindeli ngango oh no tala na comprendre na tuni bongo eza nini otetala noko ya Peniel azokane la Mike Alambai noko yango nani ngai koto Mike koto Peniel nga noko na sali de réponse pour dire à tout le monde que na noko ya Peniel te yo comprendre ce que Zarani par rapport à la question na tout kasi na oyandi wana nena comprendre nini ninga yo comprendre oyo bwaka bilo mwa mikemike matamso amburi na ngai mo ninga yo comprendre yo mona nga biso ngana noko na te la bien te yo noko nete na ninga yo comprendre na tout une question na tout ni boy entre bango balé ce qui moko bali moko pas ko porter moninga plainte pour non basa divorce ah OK donc na utaki wana pona ko chiter place wana ça dit na pesa conseil bonabi bon na makambo zo loba ça montre que olingi susu mobalité si réellement boy mobile alors reste calme alors pour nous répondre on a otulu basikoyo so ça que lolo pasteur Mike Alambai abali ko déranger Peniel te à porter plainte te est-ce que va ça divorce so qui a porté plainte et ande bolingo ndezo tungisa yi na lobaka na émission moko na bi mama Peniel batu oyo bapesi yo conseil na bato bazo yambo na bemission olo makambo wana mama batie yo na grosse erreur ata lelo te mikolo koya ata po na bana wana ozana besoin Mike d'une manière ou d'une autre siko ozana besoin Mike lelo tango moni ke msusu ke Mike Alambai est-ce que papa peut akobwa ki saba ni soki mama sali bêtise ti papa soko maman a sali bêtise to ba carbone na maman en principe papa azwaka toujours charge ya bana ata na l'état soki na l'état azwa charge ya bana so bana bazamike charge responsabilité ya bana revient toujours na papa est-ce que le ndenge makambo nyonso eleka ba moto pona yo take moso est-ce que bon na tuni ezana ngoyo to za rapina famille na te ndenge yo mona ka moto le ndenge est-ce que Mike Alambai azwa ka charge ya bana wana na habité parce que nous avons aussi des papas irresponsables nous avons aussi des papas haineux au azana haine hein? Donc na mabe mo ça sali donc quand on a abandonné moi si
na bana na bande kwa mwasi na bakamara mwasi donc li tout bazali donc vraiment donc atakuto komeka kobenga nga ete pona makamba bana comme yo oyo kisinga so na monde tikanga na mbongo na nga ya soni ya kindumba wana. Il y a d'autres personnes qui réfléchissent comme ça. Alors je ne peux pas savoir ou affirmer que atinda rato atinda te na yebite parce que na mona na na ete na fan na na ete na peut tout sola ne dossier wana te. Mais mo ka sala émission tout mona ka première émission ba yamba ba tourner dossier wana bike aza mwasi nanga a mama ba nanga nzamba limbisi na union sur lobaki. Si bon il y aura ainsi politique à rapport à politicien. Peut-être partout. Partout. Et sa réponse, mon encore ça juste pour faire la paix. Et puis pour Naraga, mon qu'il est battu là toujours casquette nanga qui pasteur. Koloba. Yaka ne toza boet. Na pasteur. Ndebi no yebit. Boso nanga ndoki boyebande. Eh wana pumukana na butu. Tellement de papa mbaki ndoki za. Ki yaki ndoki. Na pumbuka na ngai mais sona ya poto za na ba pasteur na église andoki. Toi ba pasteur na église azanganga. Toi pasteur na église ke ndozo ba kiss ne so wapi mais biso to mo ka pasteur. Pasteur yo lo bien o sela wana. Nga pasteur Chibe. Yesu Masia. Merci Yesu Masia. Masia. Tant au moni siko lelo ma papa ko bwa kisaba nete musuba bwa kisaba bana. Komona siko Peniel. Makambele kana onyoso na tunyo awa. Tu chiter le sous mon cola lobby to mon cola to leka a commis sous na ba réseaux sociaux commis na Facebook a sengi ba aider pour na mwana na $12,000. C'est une fille à problème. A ça pena fille à problème, degré à problème les autres ne sait. Au moins biloko nyoso. Pour ça mobali ndeko miko sala yi. Maman Peniel deuxième message. Maman kufa soni comment on a passé kapwepo yoka tuna biso bakolo akala lisolo ya kapwepo akufa ki likolo ya soni. De tels actes que tu poses pour moi étant serviteur de Dieu, je vois que tu as toujours l'amour de ton mari, le pasteur Mike Alambai. Kasi na olobat. Bon ce moi na obela et sengelinde na kasi Facebook a Pierre. Yoko amoni que Facebook nde piaka. Et Pierre. Non, ça c'est une façon de ridiculiser l'homme. Ce sont des actes. Azo posé un acte à ma bé. N'a habité si elle sort de quelle famille. N'a jamais qu'au fin la famille naie, mais bah acte n'est comme qu'au fin ça même la famille. C'est comme si azo éducation te. Au moins ce comme ramena otolo ba ya ba mfutuma kindoki. Au moins kindoki nde sala. Et c'est ce biloko moko boye, oye bangote. Une femme qui réfléchisse vraiment. Mobali wana na loba ma bepo na ye na monde. Makambele kiki miekoti. Na pesa ke konsona bi atapo na bana mama. Boma moto. Bana wana bazali bana na bino mibale. Bango tene basenga babotama. Babilengi na bino ba plaisir na bino bolingo na bino libala na bino ndetindi bana babotama. Mais quand tu fais ça, lobby, on a besoin à papa, à ta pierre à bana mbote. Quand on passe dans la bana, quand on est dans l'église, babote na papa moko ba kenda, bote na chemo ba kenda. Ne zabwe pas ça. Mpamo na ngai, akomona papa wana te, na likutu te, c'est chefanda. Ponga na même église, na molimo, na sa molimo armé. Armé, c'est pas armé, hein. Il y a discipline. Parce que bandimi baza très compliqué. Papa ozobo ya lelo akipe mwana na ye to mwana mona papa na ye. Wa sera kele côté, mais so c'est le côté pour le loza na ngote. Mais so soit ça na. Tango linga kana eloko to ça na ngwana otika biscuit à 50 francs. Oboya. Et eloko dino ko tika, onde loko ozwango boaki. Na debrene na moi jimuke, na moi yaou ya maman biso Pélagie mi balé. Oyebi yaou na ma Pélagie mi balé à 1000 francs. Na ye nango na bino na yo pesa mwana nga. Tala papa mobimba. Azo biloko moi papa so 2000 francs a ko pesa mwana. Est-ce nga na sangi 2000 francs ozobwaki. Non ya suste. Loko yanga ba 2000 ya na tina te. Yo sana oya yo. Alors beaucoup la mwana. Nous ne pouvons jamais condamner d'autres hommes
oh bah ça va irresponsable ba occuper bana te mais boyebi te tant bana ko occuper bana makamni bana ko mona na makambo ko nono Mike Kalambai oh ata mukete le frère Mike Kalambai pasteur pembe na kokunda na kolena iloko nini est Mike Kalambai ko zanga $12,000 ya kosalisa mwana ata azangi yango na relation na ye azanango ayebi ndako ko se battre pour na mbongo wana emonana. Vous voyez? Mais aller directement dans les réseaux sociaux, demander au monde, là c'est humilier encore l'homme en question. Là c'est plier encore l'homme en question. Je suis pasteur, si moi j'étais Mike Kalambai, nakozongisa ite, nakopesa pe elokote. Ntoze la bateau place à Sengi. Bapiaye. Soye kokite. Abaye ko sena na baksa. Attends. Ya kombo nene ba yebike ya kangamaka na première dame ya zalaka boye azalaka na uto banine. Si lui-même dans ses comptes ou poches il manque $12,000. Mais ses relations maman Nabiso la première dame Azuba artiste, tu connais non? Pour na asanini, balandaka so. Bon moi na bakolanda la sonete. Et na poto lisusu. Pour na nini sikoyo a bengi na ba relation. Le frère Mike a sa famille. Il a des amis proches. Oh yé peine non, a bengite. Abengata vanda be mapo ya vanda boaki elo na réseaux sociaux. Bongo toi le sotanga boaki na tunena. Msubona pa muteme kala ki aluki bazonga na luki basala ba. Ah yo po ebika oluka basonga ne. Abi o aliboso. Omwe lo na lingela kayo. Omwe lo na lingela kayo ya mwana. Kwa bom. Nde o pe musa aluki signala nzela ko kota, aluki signala ba monika te. Bon, na exposé ka. A dit ça mon aba c'est belé à cause on a raison, mais à cause perdre raison na ba réaction na. Ba c'est belé zo mona. Ah, ben la raison. Ou yo penon mbalo ana tort. Mais tellement mi ba l'union sur mukilozo mono baza ba mètre ba décamètre na mte soki ba hectomètre. Siko ako ya na tort na mais avant de calme. Moi 6 fois à la sage. C'est que moi je connais des hommes. Ce moi si penza a soline likambu malam. Ah, papa nangai. Likambu o penza ozo sala yango mwano ya muke ya quartier komi ko bimana ye ngai po mobali sona o l'accès la preuve te voya la rali kolo makamno sur bana ba mbala poto n'importe quoi n'importe quoi OK nazana mimoko lui aza passeport aza païen aye ko lukanga derma na biwa c'est mon frère bakangi ngai na tuni problème ya bi Madame nasala mission na ptine mbongo asusuna ngana mwana moko voisine pembeni wana esali ke bambongo na tindela ki mbongo na tindeli pe voisine mbongo sikoyo ba récit na bosona ngo na pantalon mbongo atindi na ndako na mbongo atinde na ndako bazebele na mbongo atindi voisine ekokani mais voisine ayiye moko. Aïe mon frère, tangu na ye ko fouya ngona sac na bien pantalon ana na mone madame azo sokolango. Ah, sûrement à moi biloko wana. Effectivement mobile a déplacé qui moi ça bengiye pour lui dire non, tala ndengeza ah na moni ba facture moko mbala ah biloko wana. Al ba facture nini? Na moni ndenge ba reçu otindele ngai mbongo na mwano otindele mbongo sko yo ne bwana relation mbongo mbele botindele ya nini o ça va sona na ndako mobali na ndako ayibida ke na ne paka mutu dejo sozue na mutambu ndenge wana servirier yambaye c'est la moment ya procès ce qui procès un jour ce procès 2 jours o sambisa non mobali ya koti kuta lieta chele biloko te bando wanganati yango
Le col ami bali baza ba maître, ton maître, ba décamètre. C'est comme ça que tu me reçois. C'est comme ça que tu me reçois. Devant les enfants, tu me dis ça. Ok, ça va, merci. Bah, on va changer quelque chose. Abimi. Abengabi, ah mon frère. Na bête rubrique mon kuna mais. Non. C'est simple, s'humilier kaka, solana za moi sinayo, ma ba na biso. Ay mon frère banenga mabe. Tu vois? Bah c'est bel artiste mona bazo perdre raison les kambaza na raison. So do zongi na sujet na biso ya mama na biso ya peine. Nzambe pe bino boza berer pe bile ba yembi na basala nzambe. Basala nzambe ba yembi nzambe tozana biso tozana berreur o mutu asaka nango. Papa, erreur balobi te que erreur ezaka pona bangulu. Mabe ezapona bataba. Tout homme est faillible. Tout le monde a mutu mususu. Nga sala mo makambe belé étant pasteur na monaka. Moi na église, papa na bango, akotaka 16h sorti musa na banque, akotaka 16h 17h na ndaku. 12h nyonso ayaka na repos aya le asoki musala. Mais mikolo kana beto lisolo awa, mwana na ye moko abota libanda azobala. Bakansi mwana moko na bana 4. Moi ça surtout na bime mubalo na toenda musala 12h ayale 16h soki retard 17h a kocha lali tutongo abote libana 4 ndengeni. Mais papa modèle exemplaire. Vous voyez, ça dit mutu nyonso saka berer biso ba pasteur ba yembi ya mibali to abasi toza pe batu. Ce n'est pas que il faut ça la mabe, non. Et koki koya par mégarde. C'est wane ko mabe. Wane faut quoi délivrance. Merci pasteur Chibet comme na biso na suka un mot ko lo bana da peniel lo ni par rapport ninga sengi aide wana na petit pour aider so pour tinda tambongo no penda mo lo ba te pona nga compte bana taki musala nzambe ningo singa ki aide o yanga yango. L'étoile filante, papa Nabiso, boss Nabiso, du Pumba. Voici les occasions. Tosunga, moi na ya ndeko Nabiso Mike Kalambay parce que Mike Kalambay aza artiste munene, mosali ya nzambe munene dans le monde. Ça fait très mal. Moi, ça me fait très mal. Je me demande à Koutanaki na mwasi o wapi. Bundi sanga betanga finga ngai. Sokata mwasi mbali tanto bunda ko betaka ngai. Betelanga na chambre ndena ko ganyo te. Betangai so tranglenga na bi mama. Limbisa tikangai tiki. Mais ko betelanga na balabala te. So ba tunyo salibanda ba ebi ki yo betaka ngai surtout bundi. Tina toza anonine. Pourquoi tu dois continuer, maman Nanga Peniel, de réduire et d'humilier le frère Mike Kalambay, même s'il est irresponsable? nyonso tu wana o nyonso ezoleka pona yo erreur okoloba bato batindaka leke mission to ba conseiller to ye moko. So eza ye moko eza erreur na ye. So kaza na bato batindaki ye. Bato wana bache ye ndene erreur. Oboni sikoyo. Mutu aza na pasi eza mutu apesa conseil te. Eza yo mutu ki conseil ya mutu conseil mabe. Ngana na problème. Est-ce bato yo batinda ki na mito ba yo kana. Lisolo beta nan ya Peniel. Ya bato wana te. Ça dit maman, le conseil que je puis te donner encore. Et loko o sali. O pesi mobali na yo valeur te. Il y a beaucoup de voies et moyens. Tu pouvais parler ou atteindre le pasteur Mike Kalambay pour la santé à moi na bino, ou pas à moi na biso. Aux à moi si tu es connu, bah tu belé bah yebio que moi si il y a pasteur Mike. Pasteur Mike a sa famille. Vous pouvez aller à la famille du pasteur. Ceux qui actent à liboso famille boya et boakayo. Mais ceux qui apprendre que moi na bango azobela. À ta famille boakayo baroya pour na moi na bango.
C'est ça. Parce que Tibelo moi elinga mutuna tuna nga soma mbe elinga nga oraton ne ko na suna suka. Est-ce que biloko e comme refait déjà au talé makambu na bino na TV. Ndoki pa ko kota à partir wana bandi pe ko mbundisa bana. D'abord, tant que papa na maman. Ça c'est un conseil, une bonne question, mais en anglais moko trop spirituel. Tant que papa na maman na kati ya bolingo oboza bana bazali. Les portes spirituelles sont ouvertes. Démonions soit kota, ndokinion soit kota. Au monde à sikoyo, bakomo kota, na ba envoûtement na misala mabe, bandi ko peso ba inspiration, olo baka mabe kaka. Kanda na plus ozomata, bana bazali susu na protection te. Kindoke ko kote la bana na forme belé, ya maladie, ya liwa. Donc c'est faisable. Merci. Tokom na souka dédicace dans le numéro de contact par rapport. Conseil à Mike. Conseil à Mike. Frère Mike vérifie si l'enfant est réellement malade, va assumer tes responsabilités même en coulisses parce que c'est ton sang. Pasteur Mike vérifie, tu as la famille, tu as des amis qui sont là-bas. Vérifie si l'enfant réellement est malade, engage-toi, va traiter ton fils si c'est ta fille, je ne sais pas, soignez-le, n'a pas un petit problème. Que ça langote pour na au monde on so salango eko humilié ou non. Wana la makila na yo bangwana nde baza ba lobby na yo. C'est-à-dire Bossana mabe ya maman Peniel, naebi qui a continué à foncer toujours dans le trou, ce n'est pas un problème. Et ça combat, ça des preuves oyo, monguna soya nango na ministère na yo, kolandangote, travailler dans le système il y a le chien à bois, la caravane passe. Soit objectif, bunda, avec le temps, ajo banaba okoma. Ce qui loi et permettent aux obango, aux ubananayo, et s'il faut se remarier, balanayo, pour ne sa problème. Mais pour le tas de santé de l'enfant, en tout cas, telema penza, longo le lokoana, pour aux la libre, au musala onzambe, à bengelio. Je bénis tous les hommes de Dieu au balandinga, mon ami propre. FM Flori Moussi Nzambe Apambola yo mon frère Nzambe Apambola mon ami Staniville Ngoma Kolo Amona yo na Paris Nzambe Apambola yo mon ami mon frère Yaveron Matuta Tuta Nzambe Apambola yo la mère na biso vraiment ba ki munana obenga yo samedi photo bois capo ba maman bazo usunga ba tout mon peuple Florimus na pesi mbote à Stockholm. Ma fille Antoinette Nkosi. Ba mbote na biso na muna yango yo maman Antoinette. Maman Antoinette na pesi mbote. Zamba pambola yo et la femme sociale maman Katibe Fatou Nzamba Monayo, maman Nicole Kanshinga, maman pasteur Nzambe Apambola yo. La Chouana, Francky, Yannick, Zia, Vali, les Chibangu Nzambe Amonabino, Apambolabino, et l'homme de Dieu, Israël Umbakonde, Mouta Simbi Cameroun Namaboko, Otokende, Simbi Cameroun Namaboko, prophète Riki Israël Umba, le père de Nyonigno, Nzambe Amonayo, Apambolayo, Adricho, toujours na pointe, Zamba Monayo, plus 243 998 122 440. Vous savez le mot bat s'abonner. Batu nyonso o balinganga ba yebinga ba sepelananga na ba o balinganga te na ba oyo ba inakanga mais bino nyonso bo s'abonner na chaîne na biso ya église Irak télévision délivrance. Kunande tozokota profondément na délivrance, na ba enseignement de délivrance, pe na ba prière ya délivrance. Donc chaîne ya YouTube Irak télévision délivrance.
Que Dieu vous bénisse. Merci na bande connaissance ba ndi biso boye ba déjà ngapi na oma déjà osambela awa to lekaki déjà na nzela ya loboko mona ke mikolo ma meza na ngo pepele o nyonso akangaka o nyonso blokaka boye bana bino nzela etikali tout droit ngana opesa ka conseil na ma penel ngana lo barango internet za église te ba vie privée na biso ya kana ngo internet te to bomba ba salité na biso na banda ku na biso po internet so ye a obeti li solo moko boye to ko développer ngona ba façon nyonso biso ko linga ngo komaka ona kangisa ona sala boye po to yeba ke buzoba na biso o eza ya famille surtout basa basala nzambe surtout basi o bazo sala nzambe boye ba bilo na bino boye ba ko bomba ngo po boye ko na internet te biso to ko loba ngo na ba façon boye so monto lobi boye c'est que écoute déjà yango na singa ka nzambe asala grâce na oyo sengi ba don na oyo sengi ke ba aider nzambe esko asala grâce na façon ne omona ki mwana ngo pa biki na basala nzambe na façon moyo kasi boko hôpital malade ngo nzo mo pe nzambe asali grâce na par rapport ya mosala nzambe mai kalambai merci na badonso balandi biso onezim ba tu a filmer biso merci na Christian Touré Mukendi o azu biso ba image merci na bato tout o balingaka artiste muna avec Florimus na Stockholm mame Milinze mamonte ma tous pepela mbetolo Arlette Bonanzo ba Bonanzo na Robo Santé bato tout vraiment o ebele balinganga na bino kutani mbala sima ciao Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com